Bonsoir, salut tout le monde. Bonsoir. C'est l'honorable Saratola depuis Washington. Bon, j'espère que vous allez bien. Ah, on a un petit suivi no bois Ernie. Bisous oza. Montre oza. Bisous aux allons 21h. Je sais pas chez vous là-bas il fait quelle heure. Mais toutefois un petit coucou, ça fait du bien de la part de l'honorable Saratola. Donc j'espère entrer en contact avec vous. Peut-être la journée, parce que je viens à peine d'arriver, donc on va bien parler la journée. Voilà. Donc, Séverine, ma copine, je t'invite depuis Washington. CV, ma copine. Au niveau bois qui singa la coquille na perdre 4 kilos. Oh, se rendre compte ma chérie. Bonsoir. Appartement à Washington, honorable. Biso zabelanga bébé. Tala biso tozo poster, biso tozo comme ba député na mboka Congo Kinshasa. Hey! Wow. Moi repos et ça bien. Wow, quelle excellente douche. Caméra te camarade na na za. Yo ko meka ko tata balusa te poso meki ka yo kata vidéo live pamba. Ko meka te. Ola tanga ko poani. Nga na yebi na kotana moi qui percer ta vidéo ya ngwana. Kuna. TikTok États-Unis ande mususu. One baloni echo mbanga mpandi. Wale baloni yote echo lisu musu mpandi. Bali kidoki boyeko. Sila. Tiga bana. Bana balali. Wow. Yoka betu Zambeli box. Mama abati na ngai. Wow. Toi qui aimes mon hôtel? Au niveau na bango te? Wow. Appartement bakonzi. Ba betango na Google, ta kombola mwango. Bolukango kuna The Watermark Hotel. The Watermark. Bolukango rapide. Mama yoka. Voilà ça. Kamana, je suis très fière. Kamana ngasko kuna na moni qui veut pas au suba nzambe la ngai. Moi tes bagages na ngo. Na komi la. Woni komi katiko. Elle qui bien un voyage. Wow. Pas stress c'est ça. Mais ça a été quand même. Ça a été. Ouais. Oui. Appart, hein? C'est mon appart. Maman ngai. Ben oui, Washington est grand pays. Oh baby, bolingo. Yangote. L'accent en cuisine, place to lamba. Na de ana bilo na nga na ye na ngondo zo mona boy na na ba plan na nga de na ye na ngondo ba mandela nga ngwate reine na ye. Yo ka peso wa. Ya merci français qui minga comment français bon to fungole longo donc wada blende ko. Je suis pas leur camarade yaya. Ça on le bango ba mona ngoma seki. Kuna Ernie. Miami. Mama yoka mupenda kwiskaluka mipende na biso. Mupenda ba bebe na biso. Mama. Na utiki sasa obilo ninyo, Ta niveau. Obilo ninyo. Wabilo ba pesi va servir yo l'appartement. Appartement il y a un honorable, on a tout commandé. Dès que je suis arrivé na voiture na nga on entend ba ngo ya Lixawa. Et puis voilà. Mama. Siko lobby pela obwaka pela vidéo. Bino kuna Ernie na bata lobby. Kuna Ernie. Toi 21h donc ti ba
kuna ola muka bomela de ama ina serenge. nayebi so ntango okotaka na voiture wana na volant yoka ekran nzambe na ngai mama ekaba nanga bete bongo gucci yo okoka likambo oyo Kamena ya ngwanzu te diana pusa ngwanzu te nayebi si yo yesu mentionné jusqu'ici so ya ngwanzu nde si epalolami kota talon te omoni na sentir gg fula mambo pas de ngwanzu même le sac n'est pas de ngwanzu tellement tu de venir parler comme tout le monde que tu kabale qui n'a pas sakana na bango nayebi si yo oh world partout Gucci man Gucci girl donc voilà quand même j'ai amené mes cartes bancaires donc voilà nayebi so kuna ka système kaya tu as tete kolakisa carte bancaire te bazwa numéro kolakisa carte bancaire te bayokanga code wana pamba okombe jongo na telefone I speak English très bien nandota nango na ndenge libanda ntango obeta français na makalisa mpe fini nga bien zambe na ngai non mais franchement c'est beau faut opema boye c'est très important surtout biso bamama faut opema boye c'est très important mwindo wapi nzambe yango nayo akoma mosenzi pam yekola adaki ebetela bango pyjama mpenza pyjama kafu yes I sleeping bo wana oslipi tofandi slipi ya kolala bakoberana ya washington biso te omoni biso bamama barepo boye c'est très important ma chérie c'est très important totatala tofanda na bana oke bozongi me moto echauffe mo fo barepo boye mpena ofanda no nga mpena na bako nakomi na posa siko na m'offrir voyage mo boye nakenda mpena place wana na kati na nga wifi donc nalalaka donc non mais franchement c'est très important bapapa bakado akopesa biso bamama nde yango oyo bakado aboye voyage mo botindaka mpena place moko nakendanga kopema appartement mo mpena baservangaka biloko olia ya aire nyonso kokalinga na recho ebiso sotunga ozolo ekomanga kaka rouge nte mutatie bigudi kamwana nanga na mbebo ekomi ombama rose na lèvre comme rose mama lèvre comme rose na baseconde na seconde tayosaka na mboka libane na biso mboka oyo kofi bayembela yango Washington est grand pays nde place oza ta niveau oyebi te baplace ya boye pene ezala mpasi bakongole baye yango bakongole ezalaka Turquie, Dubai, Chine, Brazza, Afrique du Sud, Washington ya compliqué pour congolais yango nakutana mundele mo na avion ando bamnoni temanga alingana ka business class mundele yango mpe nzoka millionnaire mama naka awatuna ngai you speak non me I speak tu parles français très bien Gabi oui Abi ta montre là coûte combien Gabi ma montre coûte combien et c'est Gabi je pas la facture en moi j'ai acheté ça fait 3 ans passés ok Abi pas dans la montre en gros ça coûte cher wana ni Rolex suku de lobie wow mama bozwi capture camarade il faut leur dire sikoyo nalobi camarade nalobi ma copine sikoyo nalobi na yo na ngai anglais toyebi te sikoyo ntongo baningi ezala te ntongo moto anga solution bongo bete my friend speak nga mpe kobolole mpe prof anglais na bamba ye bacré tosuka tala omoni mbeto boye soko oloti ndoto mabe seke bandoki ya famille nde baolanda o mbeto bokondo olotaka bandoto malamu
Meta we bandoto kaya malonga, bandoto mo positif. Te. Tala no re to mokoti mutu ekoti so na kati. Biso bo re na biso se kemba. Ozolalisa mutu pasi. Il faut longola ba oreiller mususu. Connaître bonala eli lo wa 2 ou 3 oreillers mais ekotisi. Mais tande ekotisi mutu no. Mais ba biso boye ya ese kemba. Ese kemba do tozolalisa boye yo mozolota bandoto nze bazo bambo ba marteau na mutu. Bebe, mbongo ya moninga no te. Mbongo eza camarade no te. Oyo ba l'argent m'embête. Tu peux tout, hein. Soza la rosa. Soza la rosa tu. Mais nga na oya kuna. Kamana yaka I enjoy is coming. Oya osa anniversaire na nga kuna. Oya anniversaire na osa wana ni. I come on me I dira koyamba en français et en anglais. I welcome. Ah, yope. You posaka lo wanga sikoto otambola. Na ebiso nga no ba babolole to otambola ndeni. Avec la otambola avec. I kale. I kaleng. Biro yaya. Batyo na biro. Biro yango na fina biro te. Baby kuza muta musala kamana. Baby kuza muta musala. Baby kuza muta papa mbati. Oh, zana bimisa machine nanga directement. Tunanga nini TikTok États-Unis taka. Ah bon? Oui. La seule pays où il fout à TikTok est aux États-Unis. Na France. I laisse comme ça ou I bomi des lampes. Non. I bomi no. I laisse. I peli ça comme ça. Yes. You I speak English. Oh, gidogo. I speak English gidogo. I speak English gidogo. T'as fola na ba commentaire pas ni comme maltraiter ba abonné no boy. My abonné is manqued me is respect. Ba respecter ta montre à cher au te mundela tuninga na avion. Biso. Fallait filmer le bon côté à mucha matière. Ba débloquer à commenter maman na ba matière. Ba première classe ça na première classe 8 000 € na fouti billet. Et puis tu as débloqué no ba commentaire puis kana ba super. O maltraiter ba abonné no hein. Ba débloquer ndeni kasi na funga no machine na ngalo. Faut côté na place na melo. Ta kamana nga na yo sa anniversaire na chaka ngulu na ntaba o s'imaginer. Yaka kasi. Non ya za no episode na PV no ya karate. Nanenga solo pea. Nanenga solo no ko sauter. Nga anniversaire na ngeza le 1er mai. I coming. Oh, le 1er mai. Le 1er mai. Non, ça n'a ça. Non, on met la tête. Et honorable soit on met le sibo misale et tambolande. C'est bon comme ordinateur. On l'aime sur un ordinateur à part. Ça coûte. Moi le quoi mukina tambola nango. C'est trop cher. Voilà ma tambola li wala matière. Songo mona Sévérine mutakala ki na ordinateur wana. Maman tia, moi yondo za soko désactiver ma commentaire to. Moi ba se défouler. C'est là non kasi la kisanga ba se désactiver. Comment améliorer na wana ba combien améliorer non? Améliorer. Quel est le paramètre et admirateur sur pas administrateur sur pays? Commentaire na moni non commentaire yango. Commentaire t'es na paramètre moins ça là. C'est là. Attends. OK. Zana comme ya wana bozela. Ça c'est pas Dubaï. Ici là, c'est pas Dubaï. Oh. Ici là, c'est pas Dubaï. O désactiver non t'es. Bazara bon ba ben poli. O komi bozela. Ici là, c'est pas Dubaï. Vous voyez? Visa cap. Ici là, c'est pas Dubaï. C'est pas Dubaï ici là. Lobitango bimano ka ba omona.
passeport mo tende bino bo voyager te bozana ba passeport mo ngana na ngwa au troisième mais na bloqué ka mi bane bon. Plein de passeport. Plein. Je suis pas votre camarade. Désactiver non ba commentaire. To la baninga batina ko ba rose. Baninga batina ko ba rose. Mes chéris, mettez d'abord les roses. Ah, ils ont fouta. Moi, quelques jours, non, ça là, awa, nazo enjoy, awa, et fouta ngambongo. Bochano, mettez d'abord les roses et les fleurs. Bo bino kuna sope 21. Biso ada butu de joko. Kinga na okina nga pongitsa. Na koma nga da olala. To komi 4h du matin. 22h. Eh? 22h01. Mais biso suko 4h du matin. Nga fona lala. Ah. You are dorming. Me I dorming. Me I call you tomorrow. Tomorrow kubenga yo. Après kusolo anglais nzambe nanga nyeti ndanga na bamba prof libanga. Me I call you. Ok pongi. You dorming, hein? Ah non, me otindro ba rose. Mi a chelinga ba rose habito katate. Ah otilo ba rose non me ça bien. Ton ça Belgique. La richesse, ma chérie. Non, mais tu dors pas ma chérie. Naomi na oyambo kanabino dans peu de temps. Je vais venir là-bas. Inch'Allah. Naoya. Inch'Allah. Yakata ozelo wa buka fora. Herman, bino na mboka mno boloba anglais. Is iloba na Herman na anglais. Aza Herman kasonga ye. Aza na live. Herman toza na émission te. Na émission. Herman baloba français na anglais na mboka na bango. Ka Herman yo pe olakisa biso ata ndambu te yo pe. Baninga ba obunda na bon. Herman nazaki na émission lelo landaki en terre ozali na avion. Azali na émission. Nayembaki na émission. Abini. Abeti mauvais souvenir kwa Herman miso mai aleli mo ete. Ya solo Aleli. Kande yo kolela kati. Pitié pour lui. Aleli apa beti na bon souvenir. Il est bien makasi. Herman Kasongo. Naleka pe na émission na live na théâtre maboki ya TikTok. Otoleka kera to television luka bandoki. Malili, c'est normal. Maman. On a combien de degrés? Bana combien de degrés? Obi ke balaksi na wanga te presse ya ochesu ki moto. No yo kaka malili tina katia, na yo kaka malili. Ya ona moni olati mantoko, batie chauffage te. Na tuni pete ya kufa soni mona pas soni. Sonele bango. Atuna na sone ko sone ya pomte. Na tuna. Le vera bango ai moto, ai febu. Oba kamelo moto. Nzambe. Ba conseil mo ya mabe makasi ça wa mutu. Bana combien de degrés? Ngala yeba anglais, bana combien de degrés? Combien? Bana combien de degrés te? On benga bango. Tota na Google. Non, téléphone natala. Lobela bango kaka mi Naomi asombi batch. Na téléphone comment fonctionner qui pas na mboka. Ese telefone esentir ke yesu ko na mboka oyo emeritaki yango na kongo kuna moto leki sara yo okosanga nga biso okomi 4 ya okosanga ye nga dalalala ye nango otrompe ngai bando olobele babonelo bozela na commentaire bozela oyebana nga tete Séverine kayo ozala modératrice awa te. Oui, mais naolakisa oka yo mondo oboya notya yebisa bango ya Séverine nalali étoile baketa yango na Google kombo hotel nanga The Watermark Hotel yango donc seke nde eza bosala yango bacapture saka nde eza na bobo seke nde eza na baza mpe na nini oyo se boza na piscine na se mama
nakomi kasi ko Sévérine mponi olingi nabanda matière ase te kobanda matière te omoni eza na lobi sikoyo kabanaka beta mpe na mayo asuka ope babenga mai dobe bamwa oyeli baona piscine na vi na oyeli baona piscine olingi bata tiktok basalelanga kaka bémission Sévérine hein nde toza we tokomi na biso nakomesaka nango ta oyeli bao mayo okote baona piscine basentir te pardon lo naseki mingi na théâtre Herman Kasongo moto esenga mpasi okota théâtre tosali théâtre tosali rôle naye biso makambo Karine Pandora asali biso kuna ah herman abi tolela tosali tolela matanga sikoyo ekomi toya Karine Pandora ewa Karine Pandora papa bameti so cheveux bouclé baoluko papa Karine Pandora phénomène Karine yanga asupisa na bilamba kuna te moto esenga mpasi chargeur te ayaka biso kongo nde tozo évolue te wana tia chargeur te baboîtier eza nango banini bana baprise eza déjà ya okotisaka nini bamonte fin pardon boîtier zo mboka na biso Congo richesse eza ebele mais toyebi osala richesse ya mboka na biso te omona motaka soki avoyage automatiquement fo akima bakima ani bakima yango ekimisa elo ekimisaka bato ezalaka epanza bango motu baotala me nde nini boye makambo eza boye ezongi boye kie boye mboka na biso richesse eza ebele meme biso nake nango okosa ngai nake nango olala Sévérine, camarade Nanga. Debo Bouchab, ma fille, bonsoir. Toi, 4h11 à Taïomoko. 4h. Biso à 4h11 ko. Biso na Europe. Bataki Sasa, il est quelle heure? 4h pekato comme à air mona hiver. Comme à air mona Kinshasa. Omoni ba commentaire ntango ezala esisa bato mwa pongi moke siko boye commentaire yo ngina fungula bafungula wapi pe wa camarade mo mabe otika muninga na ona kene na améliorer so okoti na améliorer oke na paramètre la améliorer oke na paramètre ate na omona ba effet sonore ba embellir paramètre eza te bon longwa kuna kende na nini longwa na place okota kende na saka travaux opesanga après so otala na se wana yebimiselo nini nani plus keno na plus elobi nini bato baolinga bamata na live nanga tela bozela naoyekola na okofungula commentaire toki la plus elobi nini coffre au trésor te wana te paramètre d'administration voilà yango wana siko kita tina commentaire voilà nafungula autorisé kanga place okoti après ntongo olinga no désactiver ondo désactiver non de temps en temps nakangi wana okangi lisusu nde mpenza biete opena okangi nde biete comme loka appel vidéo yo koma okosa nonga na balive ango tika lokakasi ntango asalelaki yango tala na fungoli siko nde asalelaki yo boye tika taotao efungwami yango wana efungwami oui yoka red mama akomi kuku pitié pour moi bopesanga ta merci bozala ta reconnaissante ye babone ya saratola bozala ta reconnaissant bopesanga merci bopese merci alakisi ngai vraiment nasungi afongolela bino bacommentaire bokoma kaka kotala ye na mosika kwa ndako ezika so bapesanga merci to désactive yango lisusu ok namoni chinoise apesanga merci derrière avec plaisir mes chéris mais avec plaisir mes amours voilà moi quand même reconnaissant derrière
De rien, de rien. Po bokome kotala ka Sarah na mino lokwa ndako ezika. Linda, merci yo. Omoni baninga bazali na besoin okomela otani baninga babandi okoma Merci, maltraité baninga. merci, merci, Kendly. Merci, hein, merci, c'est Avec gentil. plaisir, mes amours. On maltraitait baninga Sarah. Il faut m'appeler l'honorable Sarato, là. Honorable. Eh, babita chauffage yango wana kuna ke ofongola oyo mosala so afongola kosa bombe na hotel ya bato kuna. Yaya limbisanga nakoya kotia moto na ziki. Nakota na dra. Chika yaya na ebite. Abeza lo climatiser. Nazomona mona kwa musoloba. Oyo osoloba wana eza chauffage te eza yango porte wana ya porte ya kasi oyo wana kuna eza chauffage porte wana oyo wana omonana kuna na nsima no eza porte mpo namoni poignet Oyo eza porte c'est que bon eza porte normalement ezaka omona bahotel normalement ya ba 4 étoiles 5 étoiles ezala bachauffage na bamur ezala mingi bon kobenga bango tani kobenga bango eza problème te sara sikoa kolobela bango nde monoko nini se bokomele na anglais na commentaire kuna aloba monoko nini so abengi bango you commented is English babi larson abimatisa aide yo na anglais wapi zela yaya mpona nga na sara otindi linda nalinga po mpe mashéri larson tindi demande tindi oyo akolakisa na aloba nini mpo kama na so alali kana malili bongo boye lobi omonaka alamuki na kosukosu akokana ne malili te babi yoka sara tala bakomi awa loba please I need the heat elakisi kolia te omoko olobi bango olingo olia ero wana elakisi naza lokoso nalia babi loba I feel cold bakosa biso yaya mama mikal nalayelanga ndoki asara omutu alamusi ngai nayebaka aza Washington please nini please turn on the bozo changer kaka hit pas I'm cold. Regardez sur Google Traduction. Tell them your head it not work. Anglais te please come and open the thing for me. Balobeli yango ya saka lobango. Please come and babi yanga kuna zotanga kutu yokuto oyeba to oyeba ngota. Please come and open the thing for me. Yebisa bambongo. Ozoka malili how cold ndeti biso na Néerlandais eza cow baotinda mutoya baotinda ndeti biso na Néerlandais eza cold donc loba I have called he need the heat ya ni makwakala na live na TikTok ya ni makwax lobele na yambe pe na émission ko na yambe na émission ya ni ma pétage I cold connexion na téléphone bato anglais bosaka demande bolobelela ta sara na ndenge live bosaka demande comme ça ngana benga bango bino boloba sara abengi bino bolobi mpo nga kosona lobe ande mpasi bakobengana epi congolaise boye vraiment bozala gentil futu kotaka ata cours anglais accéléré larson abi asali demande I'm cold docteur Claude te bongo mpe baloba ata français moke te nzambe na ngai mama anglais banda na aéroport anglais na anglais bonga mpe na bonsoir zela allo maman soki moyen ezali yebenga bango batielanga chauffage ko malili banzo
Chris Olenga, oza famille Olenga. Olenga Nkoi. Olenga Nkoi to Olenga François. Olenga Nkoi. Olenga Nkoi. Olenga wapi kasi ba Olenga bate bele papa. Bo famille Olenga okanga ma wifi bo. Kasi oza famille Olenga ya Congo, Olenga Nkoi. Olenga Nkoi. Okosi. Oui, Olenga Nkoi. Okosi. Nga na yebi Olenga François Olenga, Général François Olenga. Olenga Nkoi. Sarah, Olenga Nkoi wana Congo za nani? Olenga Nkoi azalaki ministre, Seka za sous ministre te pona moni wifi ndeko nezo kale. Zela. Kana maicha batu likam na anglais oyo batu bako anglais ndezo. I not speak English. Yaya ona sali batu na aéroport tika. Te o ezaki général ezaki Olenga François Olenga wa sala Safari Beach. Wana nde général François Olenga. Ko Olenga Nkoi ezaki général azalaki Olenga Nkoi. Te ba Olenga Nkoi o ba général ba général ba mibale. Bonsoir. Bonsoir. Sarah benga Gladys Basela lo belo anglais. Naza numéro ne soupe ya tindelanga. Ozana ngote. Oh, red. Boni. Naza numéro ya Gladys ten. Yo ke États-Unis la quitté na benga ina grandis na funda. D'accord. Sarah et Jada zoloba te connexion. Non, na ngena yebso ke hit no fo izaka na ndako wana balusa nde kamera na lakiso koti ba fongo lango. Yana zika te ya yande. Ezata na boule moko apembe te na mur. O mingi ezana na mur. Zela. Ko balusa pe kamera problème zela. Aute ko balusa ne monsko zo kente. Zela. Mingi telaka na ba mur au moins rendre mon ya pembe. Na ba na ba mur au moins on lokwa ba appareil lokwa ba loger ta courant ina kota porte na tala bien. Izalo kola biminan. Noté. Kobima te nzambe na ba ko yiba yo. Ok, to binga bango na téléphone tia main libre na yebisa bango kasi. Tala neti Tala kanga po. Awa tiro drapeau ya Zaire. Na toilette? Eza nango kawana no ikoza na salon na toilette. Eza na salon. Ezalaka pene na mbeto. Olenga Nkoi zela pe pouvoir ti bongo. Ikoza na chambre, ikoza na salon. Na salon. Eza mingi na salon. Mbetu yango. Na ba chambre pe ezalaka. Kasi chambre yango na ada na chambre. Na salon Sarah déjà zate wana ka ba table de nuit. Ke na salon. Yo ba tumso na fenêtre. On a téléphone. Vina nge komi ya rolu. Kuna te. Because Olenga Nkoi kota video kono olinga mona ko. Tona mona ko esila. Eloko ani eza déjà ya chauffage. Omoni eloko ani eza na mire likolo kuna. Bouton mo eza na mire wana. Moto ndo ebima likolo wana. Ami bale musu. Kuna likolo eza ya chauffage. Chauffage yango wana. Wow. En fait. Luba la sisi ya bikotisa ye. Nango sisi okotisa batu lelo. Oui, benga téléphone outil main libre. Benga jada aloba néerlandais, aloba anglais kuna. Hello. Yo, can you speak English? Luba zani. She doesn't know how to speak English. Babio leti yango na mire chambre. Na luka chauffage. Sarah babio leti yango na mire chambre. No, wana eza na mbeto.
Kende ozaki Oui, côté ya oui, na piscine mbeto. wana namoni makoreve eza Ah, wana. ouais, là-bas. C'est Eza là-bas. C'est makoreve. là-bas. Chris ezela Oui, nano na papa. mbeto. Oyo eza Chris, frigo, oyo eza calme-toi. frigo. Oh, wapi yango Zonga boye. Omoni eza na se ya papier wana. Koza eloko moko wana eza na ba nombre na se ya ba papier wana. bapapier Omoni ba papier wana. Ba papier eza lokola eza biloko ya kolia eza likolo wana. oyo Na se sikoyo na bakabati na bakabati wana. ah Na se wana koza eloko moko ekomami ba numero. Omoni oyo Wana four papa. na se what is oyo that? eza ya nani ya oyo eza ya nani ya nani ya ti na se Na se eza four. Eza four na oyo wana makoreve wana makoreve four micro-ondes papa. ya makoreve siko fina wana awa Wala fina wana four micro-ondes papa Rosika. yesu no kita na se na lakisa yo c'est péri Kita na se mama. ngai oh bati no kita esika na zeko lakisa yo omoni oyo nde makoreve siko kende sikoyo kende lokola na loboko ya mwasi omoni sikoyo koza moya eloko okay wana nde koza wana na se wana koza eloko moko eza na se wana fina sikoyo eloko oyo eza lokola esali kare No, what Wana is a micro-ondes microwave? papa. Efongola la porte. Wana efongola la porte ya micro-ondes papa. sikoyo alobi azoluka nini Papa azolinga ta Azoluka chauffage. chauffage ya moto Achope, Yeah. ayoki malili. chauffage. oh ya moto okay Ayoki malili. kende Ezalaka sikoyo pena mbeto. luka kende na bamire Déjà toyebisaki na bamira monyango te. kende na bamire eza esika moko Pene komona na mbeto lokola kuna, telecommande eza na akende na babuton mbeto. eza na babuton na bamire Sakanga akena nga moto esalinga pasi. oyo Benga lokanga, benga lokanga. Benga esika kana ozolala kende na chambre téléphone, va nanu expliquer. kende na chambre Très bien. kende na chambre nanu naza deya na chambre papa Akende na chambre. Aza de na chambre. Na mutu ya mwa mbeto. sikoyo zwa kamera Eza otia de na moko porte ya- na porte Olenga ye, olenga. pembeni ya porte ya chambre na yo soko okangi porte yango awa baporte olakisi eza ko te papa yango eza boye tala ndenge appartement yango eza baporte basala yango boye eza boye omoni Oh, Sauvage Gérard, yango namoni oyo. longo be na Sauvage mire yango wana. namoni yango Namoni zonga yango. boye Ya, oyo nde jika ya sauvage wana. Voilà, sikoyo yango. fina likolo fina awa likolo awa C'est là-bas. Pina o ezokende. No, Ah, likolo. ouais. Non, wana okay ezokita matisa na sikoyo ekobanda komata Trois boutons. komata sikoyo wana eza likolo komata ozomatisa yango ouais. omoni likolo wana bakomi Bana on nasuka. on fina sikoyo na on po Matisa, ezala matisa. update nacha ezala na mouvement Matisa, otia No. yango na on Eza awa deja buto ya na likolo on. oyo ya Eza likolo deja awa oyo ya na- pembeni oyo ya Ok, mopanzi kitisa yango na se. Non, kitisa no yango na matisa se. likolo matisa likolo Oyo ya matisa deuxième. likolo oyo ya likolo no Oyo ya likolo kitisa yango tina Ah, se oui. nyonso. no zela nanu oyo ya Eza likolo hit Oh, no. QC bakomi hit Mama. na se akitisa yango na se. mama omoni oyo ya likolo oyo ya likolo wana kitisa matisa yango na on oyo ya likolo wana esika Oyo ya bakomi se kitisa on yango nyonso eza na na se. off ya Aha. okay eza wana There we okay go. sikoyo okende sikoyo na buto oyo no kote oyo te oza bien Kitisa pe wana Zela na nanu. se po eza Kitisa, kitisa, kitisa ngo. kitisa nyonso na se wa. Kitisa. Kitisa. Voilà, Presque voilà. ozoluka cool baridi ozoluka moto Moto Moto. deja moto Oui, okay oui, wana oui. eza bien sikoyo Ouais. tia sikoyo na tableau sikoyo tableau emonana bien siko bando matisa yango. matisa sikoyo na buto yango wana no esili. tia yango bien tia yango bo Tika bongo, osipi tika babuto bongo, mosusu na 73, c'est ezomona bon. buto te. 73 déjà eza mieux. C'est bon. awa sikoyo eza ya komata Esili. na kokita sikoyo kiti ya komata eza likolo na se eza bien C'est bon. jesus nzambe na rafaka marafaka moni kongo makambo eyosala biso makambo ya soni toa nango na bandako te a toomona yango grave soni mere oza mboka nini pays nini oza Washington. Ici. washington dc Ouais. nga naza na new york city mama ya kotambola te epa na Ngapi ngai na Washington. oza na washington Te yaza mama député, ya kende aza na délégation.
conférence moko na Oh ya Fachi Beton. ayaki conférence moko na nani oyo photo sa ne réunion Oh oza na nani na député nani ndeko Élysée na Rocky Balboa papa nga na osola no makambo bato ya minene nga na muta conférence na Rocky Balboa na aussi moto noko emati na Mike Banning nga na conférence na yo produire ba acteur basa ba filme ewo eza bien mama na ngai ngala likakala bino ba kinoise munoko kaka ya Washington eza mali makasi mama na mali le pesa na zole muko mna mimi naongea lugha ya mingi naongea Swahili Kikongo papa awa kidogo Swahili kidogo mko najikaza kuwa naongea Kiingereza hapana kuongea tu Kifaransa tu papa tozoka lote papa merci obini mama saka nga akena nga kasi nozuda malili nga akena nga mashe ana mapa anglais nozokosa kosangati nga nalakisi anglais mote nga mpe nalakisi anglais osi okomi na mboka soki olingi osala translate ya monoko ke na Google aye na ye kofanda te aye tour papa no ata une semaine asali na Google alobi na français Google lakisi na anglais Google nde nani na bie eza na telefone na ye Google bon sikoyo faut bolakisa nga anglais kaka nzambe ye la famille soki omoni kaka mutu omoni mutu nyonso soki olingi opesa mbote kaka mbote ya kitoko hai mwasa kitoko nde totutani ai hello ubi olobi whatsapp man koloba no WhatsApp loba WhatsApp loba TikTok salut hi hello yango wana soki opesi hi alobi pe hi Séverine olobi bazonga kuna yo ka Séverine bakola tokour anglais ka Séverine bapesa moninga kuro ozoyoka te yanga mpe ezokotanga te hi WhatsApp TikTok hi WhatsApp eza mbote ya kitoko WhatsApp eza lokolo lobi opesi mutu bonjour WhatsApp bonjour tozotune aza bien comment okende mulaya ete mutu mo ayebi anglais awa tosola ngai yo bebe nyonso bazaki awa basufrire mpona kolakisa esika boyokana toloba anglais te hi my friend nzambe nanga boyoka mpe biso te WhatsApp my friend you good Savannah you speak English my friend yeah my friend WhatsApp baby me I welcome to Washington from conference it's good because you need to speak English papa lubalasi yokana anglais te papa lubalasi nauti okoma kasi koponge eza te nalali mingi na avion saka loba na anglais I speak I not sleeping the Dior is good yes good put your hands up you no sleep put your hands up me I speak English gidogo Séverine azala Washington DC ozo compliqué Séverine azoloba bien omoni nzambe nanga saka ndima ngai te nde ozomona nga boye wow Fali merci merci
Yeah, Oya, funny. Mr. Tuana Kenti kama Kentri. Exactly. Asai lokola a try English. Oh, I speak English very well, my Kidogo papa. kidogo ndio kidogo Yeah, unawaambia. because I see you. Merci personne, merci pour le You Japon. talk good Papa, English. you also try English. It's okay. Yeah, I'm trying. Is Malili, is for, is Scout. No, it's cool. I'm freezing. Yeah, moto ikoti you. Yeah. Linda. Kenti. Oui. Papa Lubasi. Papa Lubasi, babi ozo try, so pe try. Okay, I don't care. Kelly, why town you live? I live in Washington. I'm so mal à l'aise, ma chérie. I'm living in Buffalo. You know Buffalo? Buffalo. You Buffalo tree, you loba mingi, you loba I'm living mingi. border in Canada. No, where? no, Lubasis, Buffalo is New York. Lubasis, yo pape na Canada. Lubasis. Merci pour les roses. Sarah, you kitty sa Lubasis, loba to. Lubasis, il parle beaucoup. Nous a bien, tiens. Ok, tu sais Lubasis. Lubasis, loba. Parling. Usa la kipon, merci. Usa kipon, Merci Lolo. Okay, mama. Papa Lubalisi, babi ozoko sanga na anglais. Na luka batu. Papa Lubasis, Anna Peoples. Tangas ko na kay nakalala kiso déjà anglais ma chérie. Ah, Séverine, oza camarade. Ok, merci Lausto. Otano olaisinga na nzela ya mabe. Okosi. Papa yo la sanga na micro-ondes. Okindo kite. Abi fina carré. Merci beaucoup Lausto et Boga Mboko ya TikTok. Abi fina carré we voli porta micro. Akabika fina carré. Papa yebi ko kosa ba. Séverine Sarah na ko porter bino plainte ke so ke binga. États-Unis bakoka nganga pour la langue. Renat, I bengani yo sala no. I parle English for No, my friend, calm down, please. Okay? Calm down, please, my friend. My friend, me, I speak English, kidogo, my friend, okay? Yeah. Okay. Kidogo, that's Swahili. Papa Lubasi, biso tozala emo ba ingrate tozomona biso bolakisi biso esili okiti no I can't see you parle trop guys. Azna. Yes, analinga ko makasi Séverine. Ma chérie, analinga ko makasi na tiki na Azna na lobby Chada tolinga ko pe makasi ma chérie la douce. Oyoki soni to yo tangelanga kombo clochard na live nanga. Tu n'as pas No, Sarah, you be me no ambiance, okay? Yeah, you Washington, grand pays, okay? Yes. Okay. Yes. Okay. Yes. Yeah, faut pas landa les commentaires, okay? It's Mom. Okay. Yeah, okay. Nasha Kalala, Backlay, hello guys. Hello, Séverine. Hello, Séverine. Hello guys, my girl. Hi. Yeah. Hi. Yeah, good, huh?
Taratara yo ke Washington ko kama tenga pa mola kalobi aka mutu mwaso benga be bien ke Washington angela zo beta yo zo mona ba je ozomona te aba ozomona te national black basoko koloba te bazomona anglais na ngezo sukisa ba mayele Biso to ba so français na Canada. Matola, otu na winga pena na otoza pays moko ya nasha. Omoni ndo otu na pourquoi bato ba chauffage na kini te. Non, so tozalaki ke tozala na malili ya mwa likolo elingaki ezala obligatoire na bandako nyonso en fait. C'est normal. Tozala na malili ya makasi te. Ma chérie, okote la Kinshasa, tozala na moi yo mona climatiser na ndako nyonso na Kinshasa. Tika okote la Kinshasa. Moi ebomaka te mais malili ebomaka. Ozo comprendre? Ezalaki na kini. Biso lo na Canada malili kona kimi kumusala. Ozo na pays nini? Ozo na Montréal. Montréal. Na uta kuna il fait trop froid. Boka ni neige tous les jours. Boka ya ni makwa. Boka ya. Biso na Toronto neige eza neti ya Montréal te en tout cas. Biso ba kolo nango mama. Etondi na zaki kuna na passer vacances nyonso à décembre na Montréal. Chaque jour malili. Na kimi musala fana kota butu na lali kolambe voilà malili bomaka par rapport à moi c'est ça que je disais ceux zaki ke kini toza moi malili mo élevé to komata na -1 black yo za pays ma chérie na Canada na Toronto. Bino kuna boza malembe na malili. Toza malili mais normal. Makasi. Malili na Toronto ça makasi mais par rapport à Montréal eleki. Biso to mama. Beaucoup impossible. Non koka nga mbuka wana tino koka ngoti. No. Sarah, yepsa ya nina yamba eno na émission ko. Yamba te on dia lali ero Canada. Ero alali. Ya dans live te boy, même ça dans live. Ero alali na enante. Ya makwa Serge Blanc live. Ero azopesa Serge Blanc babis. TikTok. C'est quand même live. Te na mone na live te en fait. Oui, ya nyanga kyola la ero bondeni. Yem tata. Weekend te mama. Atala nena ata bona ya côté Leorano. Qui peut poupa. Qui peut Serge Blanc. Il y a besoin que Serge Blanc. Bon Serge. You crazy, you crazy. Ayambio. Na oka mutu moko aucho yebiso awa ke. Basola. Na oka mutu moko aucho yebiso alobi oso moni bato pesie WhatsApp elaki so pesie bonjour. Te eza neti otunye ndeni mutu oyebito otunye ndeni. Alobaki elaki ndeni. Voilà. Ya ni makwakala ya ni ye na sola na kama ero azani babi. Yesa ya ni na sela ke demands na kota na live na mwaka bandi ko finga na kimi anjo finga batu babi na yo kota bakati ka koti na barando. Lobe na besoin ko yambe na live na émission. Ya ni au bombarder Séverine. Tenga émission na ngeza. Ya ni azoyoka. Ya nya s'abonner pa na ya makwa na TikTok WhatsApp eza nini moko ya koloba na mutu oyebi te par politesse en fait eza nesi so bozala déjà baninga ndoko koloba ne bongo eza langage quoi de neuf voilà c'est ça que je disais eza ndeni bon ndeni ne lakisi ni ndeni ne ozoyoka te ezolakisa ke quoi de neuf na kati ozoka na ndeka olobela eza anglais bayaki olobela eza propre toka ya mwasi baoluka babi balingi bayoka ziana ebisa ya na TikTok ya mwasi yango papa aza likolo ya mipende na ye yo oluka ya mwasi makambo yoki oluka ya mwasi abwaka eloko mwa ero eningisa Canada. Sarah déjà bandi chauffage na madio sala.
Na banjoka de monte moi d'ici ezala malili mais eza teke baville nyonso États-Unis ezala na hiver non ya na misu ezala nango moto kasi longola jacket na yo longola jacket na yo Hello girl. Hi. What's up? Mati azobebisa connexion ya Sarah bonde bazokosanga na baanglais yao Sarah yoka biso toloba anglais ko s'il te plaît yekola kuna yekola nano. Hi my girl. What's up? Yeah, you are okay? Yeah. Are you WhatsApp? Yeah, I'm off WhatsApp. Me, I'm okay. And you are okay? Yeah, okay. Your family is okay. Your family is okay. My family, okay. My family. Okay. Me too. I'm very happy. I'm very happy to see you. God bless you. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Yeah. Me, I speak English kidogo, my girl. Me, I speak English not so bad, not very good. Not so bad. Okay. English not so bad. Nalobi but anglais un problème à Cambodge. Sarah ate chicken. Chicken. Et it's the chicken. No. En fait, bon, ni bino bozo comprendre ngande nalobi bozo comprendre ngate ngazo sangsa anglais na néerlandais. Biso dara eaten. Anglais ko kana mukena néerlandais. Sarah smakle. Elati bon appétit Sarah. Nzambi na ngai kamba na ngai ba n'écouter loko te de bozo bonebo. Anglais kezongia wa. Sarah loba thank you. Oh, to yoko lisote. Lobi loba ni ngo bimali. Yako lobi thank you yoka somo a vie. Sarah, lobi lo bimali bando loba ni na bango. Yeko la kala buto. Sarah lobi to bimili banda loba ka hi. Yango wana pesa. Sarah bo ayo lo kwa ba majorité ta katon. Mama makwaksa ye. Ah, hello. Ya moi c'est Sarah na la so place mo che ko ta batebele. L'accent. Oye banote compliqué vie. Loba kaite, loba na nte Severine. Kala mpandi msusu ana kote kadamu mwa kitikasi. Macha ya mwati. Hello guys, I'm very happy. Na invité. Sarah, you welcome. I'm welcome to sleep. No, Sarah, thank you. No, bongo. Ya mwati. Soyez la bienvenue, ok. You welcome. Ok. Bonsoir. Nalobi, bino basumbunero. Basumbunero bozo lukalika Sarah. Yama kwat na bie osabona kina sabona reto yama kwat na ye na tinelo ka invitation la kota na live no pona inviter na émission na mwa ko bandi ko démarrer batu na kimisa invitation na mbangu ya mwasi yoka omwandi na zaka na tumbola na mutu te Sarah yebi ngai mais soka na koti basumbune babandi kofinga ngai yaya ngata soko za na 2 ans ata une année demi soko oyiba ndi kofinga ngape na miki tisika na age note te ya mwasi na komele pona privé na ngai yamba na émission te ya mwasi yaya na yebi te na mona kite ba bonsoir privé na ngai yamba na ngai ona za na se na bino nyonso a Severine nazomona Severine na nina se na loba ndeni water zelanga na yebisa yebino boyebi angela yo lobanga ke pesa munu maza kunwa lobela bango epesa munu passage
Pesa munu manza kunwa. Kunwa. Yeleo. Loba, give me water, please. No, Sarah. I need the water. I need the water. J'ai besoin Eh, de l'eau. wana nglaba yanke, bakobeta. Tala, Sarah, yoko mamna lo bakona bangote. I J'ai need besoin de water, l'eau. please. J'ai besoin de l'eau. I need Can déjà you besoin. C'est vrai, yo quand on la samuninga boni boy. Can you eat water, please? Tala, c'est vrai nandoki. I need déjà besoin. I need the water. Can he have I need the water. Please, Nasuka. Please, Nasuka. I need the water. Hérité water te. Hérité water te. I need the water. Voilà. Voilà, le bango bongo va comprendre. Tala na lobby bo ko buki sa Sarah mino pa na lobby Sarah. Mais Sarah yo ba ngam no ba na yo so lobby bo ba pio mai si ko na ba ba za te. I need the water. I need the water. Voilà, bon pio mai, j'ai besoin de water. On va kuna a hérité water pamba. Eh. Voyez ba déjà le so ba I eza yo. Eza le roi G en anglais. I need the voice quoi. Me. Is that the roi me? Is that the roi yo? I need the water. Please, Natsuka. Please, Natsuka. Please. I need the water. Please. Can you give me the water, please? Est-ce que tu peux me donner de l'eau, s'il vous plaît? I need water, please. I need water. Ozalaka na dasa kuna anglophone. Olalaka ni ndako moko. Mwene ngo yoko suka we. Olalaka na mwana kuna na ndako kuna kisasa asisa na gombe kuna. Ndo bandiko yako yeko l'anglais. Ozalaka fresh mbunde. Can you give me the water? I need the water. Ekende mo. Can you? Est-ce que tu peux me donner de l'eau? Can you give me the water? Sarah tala ma chérie ma copine ko no musika te kezo kama epombi mina ka lokwa na Congo mero kama epombi bo pesa nga maza tuba maza kunwa kema no kama epombi ko no musika te Isabel kambo ya somo likambo sama mukona monywana Rachel kosaka nanga te navandaka na Belgique nakola na Congo mais banglo na obimise ezo na yokola na école ça veut dire que je suis bien instruit bien étudié tout ça là donc mayele te yoko sala nga débat yoko koma ba commentaire abuzoba yoko tema nanga anglais nyonso na aloba nga navanda na Belgique na I need water. Bongo te. Water, c'est de l'eau. Yango penyazo yo lingia héritier wata mingi lo bata waze kwat Sidim kanga munoko na lekio ko banda losi mokilo ketele tati kolanda na ba commentaire te kolanda bango omoni ngaso to telemi na kibongo biso toza na esengo ma chérie moi toza bitu s'il te plaît kolomilai na fia lisoko ya libumo plan na fi na tanga na mamutu okay koleka babino ba ko tsoba commentaire ka munoko sino lo babona na Belgique mais anglais na tanga na classe. Je suis gradué na ISIPA. Na sala gestion informatique. Ya masiko na bango te. Bato bakota kawana bafingaka ka bato. Yango mo te pesa. Yango nde fona répondre. C'est ça. C'est ça. Ya mwasi alinga biloko te. Séverine apesa ya mwasi date. Ya mwasi na yambo kante ya mwasi na yamba vendredi. Vendredi lelo vendredi. Ya la semaine prochaine. Motumbaka TikTok. Ya mwasi na yambo vendredi na 17h30 heure à Belgique. 17h30 na bino biso toza ni. Biso bon ça la niveau so kele matin. Bino moza ni. Bino 17 biso tozala bino 17h tozala na différence à 7h comme c'est l'hiver bino moza à 10h toza 10h
ya mwasi wana na otande ya bandumba mbeto kwa kendo tanda bandumba mbeto makamni oluka ya mwasi ya mwasi wana 17 na bino biso 10 wana na otandela bandumba mbeto ya na ozwa mwa ba $10 chaque chambre wana pourboire osisa yani na 6 15h30 16h déjà nazala na ndako wana ba 20 ans bon Rachel omoni ngana na Belgique sana ndo kotangelo ba message bon tosala oka 20h tosala 20h30 tosa 20h aya mwasi komelanga na komelo numéro nanga na privé po tinela ba photo na WhatsApp na sa message ano na tangelo Rachel ba message bonjour Richel Kati s'il te plaît aye kola boni boy mwana mbamba likambo nini tika ko swali sa ko ndete alors Sarah aza femme commerçante fayo kola anglais bana mbia kala richesse ma chérie tata erosunga ye pelo biloko lamuka akokanga momoko lobaki wana on doit s'aider. C'est pas seulement pour passer temps. Ambiance. Ambiance, mais il faut pas bénéficier de quelque chose. Il faut à déplacer les choses. C'est comédienne, maman. Non. Ayebi pas maîtriser non sauter pour te le bango et rien sauter. La langue pour le maîtriser. Ayebi na ye maman la na mutangi la mkana mutangi ndo zomoni. Ça n'a rien à voir. Pour maîtriser la langue, il faut le bango tout le jour. Le roi te le barlinga, le roi te le bara français. Yango ba na biso na poto a le bara français. Mais attends moi la députée le français na Kisasa bana biso bango plus que bango Kati ma Kati za blague na ke bon Sévérine nga zo le poto sunga pe ka moninga alo motron ayebi na muto zomo na zoli soso wana yebi na osa blague eza ngo blague te yebi ngo Sarah vanda na États-Unis ata yebi ngo États-Unis on a le bango blague na ye elle est en train de blaguer t'inquiète ma chérie ah, c'est bien déjà. Ayebi na ye aza na mwana professeur aza na mwana assistant na classe kuna. Ayebi na ye. C'est bien maman pour watu muso ba sala net aventure boy mais ayebi c'est bien. Ayebi te pina na lobala ayebi na ngati. Ami no kwa la kesunga ka ene singala fana na États-Unis tenga fana Belgique na Severina. Mais babiloko no bimisation par na Belgique tenga na Ituri. Tika soto vanda kuna ndoki. Na Ituri. Ndoki. Mwana yamba ya mwasi vendredi boko ka moto chala. Ya mwasi na oti no numéro na privé ti na ba photo na sa montage na ti on TikTok ko ningala. Na mutali photo na yamba ya mwasi na TikTok. Le goût de ça. Aro ya mwasi TikTok ekopela mukolo ango. Bakoyoka moto. Bazozela nde babombe. Kato chikote banyama. Lona lalaki avant pour na sali ba course trop lobiton. Ya moso kono na commentaire ba ba yiba numéro note. Problème ezate ya numéro na ngeza kana ngo partout. Muso ko re osomba mwa biloko mbanda kawa ya on sait jamais. Yani. Kadada malili makasi na oyandeni. Ya kaka okomesana. Okomesana kaka. Esa loko te. Na dengi. Kaka 2 jours soki une journée okomi boye okomi na ba mato na ndako boye yo likambo. Voyanda au chauffage exact. Ezali na ngo ezaka ke ngana zaka ka bongo tinga na Calgary akona yako komela ville moko na Calgary na ebisho kuna on dirait malili efandaka nde kuna ngana ba manto na ba gants naka toomona lisusu te live en pause bon appétit ma chérie nabosa koswete Sarah yango yo totenga studi to batotie bato ane batenga studi atie biso studi na bave batasi ya kafe bajona studi akomprendre te moto atenga na studi ndeni nayebi ata makambo yango yango otia motu soki bato eza bandoki seke natia modératrice moko moto asala yango bamodératrice baza Blanca Mbao Exeti Fallon Jus Magique nalongola bino na malembe ava bino bozongisa bato makambo osali wana ava nalongola bino Gaston Nachara commenté comme tu as été mise en soudure pour la totalité de cette live. Zanga longolio. Ah bon? La petite 10. Bato ba mizwaka bato ba tamo.
Yo tiaka ngamoko ke tia so batebele bwendeni ba modérateur. Akomaki ata 3 awa na comprendre ete nde bakotaki. nalongola bango kobanga te oh non oke live na pause to mono sote ngamona lolia oke bon polia ok bon appétit ma chérie ngana omona Sarah dans lo baboye ngana omona te nga azomona liso te bakameli biso kuna me ngana omona e seka nga ngana ute na studio nge na omona e bato wana mtu bacrée loko bisala sala peut-être nga pona umeli nga pe na kina ngo olala mbaa moko noki po live kasi biso na 23h 5h juste imagine fona lala lobi na Rocky Balboa Sévérine opesi molarai mpote molarai Molerai Mona Sarah tolo aza makambo azaki mpe lolendo liboso ya kamera molarai YouTube oyo yo en tout cas réseaux sociaux eza makambo ya moi c'est na okomelo te otinela 3 photos comme ça montage. Ok d'accord pas de problème. Makati des gros bisous à toi ya moi Sévérine toi la bisou oui. On ko ignorer le 11 mars bozando. Bonjour émission. Réduction ngana photo kuta to sa live moto tapa na Belgique faut na planifier opesi nga nguba te faire dire quoi zoya Belgique akalata wa donc mais photo kuta na biso nyonso na frère du jour yebo benganga na komelo na wa na privé na tindo da numéro nanga comme ça émission mal à l'aise OK na ebio petite la plus belle femme de l'Afrique Diama oui na moni yo na moni et de l'Amérique babi ya Sarato la latima te bino la tona ki sasa na ba bot loko Sarato la Sarato lozo ki sabiso bangala soni ya longola mato pardon te langa na tiki bino pardon ebi ke mwana la muki nzambe nga na lala te ngayo mwana la muki bisous grâce à Dieu câlin en état de droit en état solide à moi aussi en état de droit en état de droit oui écoute kasi tant tozoyeba nzembo wana ya mwasi bako yoka moto yango moto ekoteli okula te ozwa bashikota volalaka ngango otoka na butu pamba okasi olali na moya kisasa nzoko olali na shika ngape naomona na ngai ete komi live en pause en tout cas ngape naomona ete nga naomona ete komi live en pause naomona na ngai ete en tout cas franchement nga naomona ete nga nazomona ete so te soto omona très bien nayebi ngetie mpe na live bato nyonso bakomi ake nazomona ye bien nazomona baokoma kuna nayebi te poani nga mpe naomitala naomimona bien nga nde naomona te batieka live en pause ouais nga mpe komi en pause biso tozomona ye me ekomi mpe en live en pause omoni bango mpe komi en pause te bango batia en pause te bango bakomi bozomona ye te ndenge nini biso tozomona nazomona ye siko sava moni abafongwama namoni nakofungwama nayebi sio moni na batofungwama eyindaka mpe na molarai mwana ngo yasekta ngai mima
nalingaki mingi me likambo na nde ebroma ngai malamu Montréal. I sleep nayebi bana kutu balamuki baoki kandeka na oloba bana balamuki ako nini yo ndenge ezalaka tozoba malembe kuna ife ganga kanayeba te poani po ezalaka main libre te ok ezalaka main libre mpenza première fois nanga banda na ya TikTok nasala live ti 5h04 Sarah Ndoki Sarah Ndoki Sarah babi baza na etani na bi eta libre libre expression te pour la robamba ba expression na ye libre bon nakei na ngai bizu kende osi olamusi mwana mama ke kolala balamuki bango mibale etikaki moke babetela na porte ba bonjour mama so bapesaka bonjour nakomi bamba na se na olela otika boka congé pa Sarah na Montréal na Montréal yo moto olamusi bango bongo basani yako mpe leo samedi baosala te balamukero ça va viens dormir viens bye okay. Pourquoi vous êtes réveillés c'est la nuit hein ozotuna bango yo moto olamusi bango j'ai parlé fort hein venez dormir avec moi dis bonjour bonjour hey ça va dis Montréal Montréal Sarah tola loyi yoka masara mama na ngai nzambe na cameraman na bon bye na cri na nga bongo poani molerai mama na ngai nzambe nabime Sarah kokata eloko te na okati tolingaki yango mpe sa makelele mwaye nga nayebaki ozosala yango na ko bato babinga tala mutu no Sarah asambwisi mwana bato nga basambwisi nini ya likambo toseka ti nzambe yani bona ti ala kasi ngape ok lala na oya yanga na lamuki ko na lamuki bwesili lobi kaka vers 3h juste soki 7 d'accord lobi ya